Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Epakola mina nzambe bana bitumba ba jaloux epai babundisa bo osala bango penza nini eza na eloko moko babundiselaka tokoye bango lelo olingo ye bango beta milolo makasi beta bango polisi toke milolo polisi wali toke sala milolo bazobundisa yo mpo nini osala bango nini yo mwana yanga na lewa dewa o yesu yoka basimba mbongo na yo mabe basimba sante na yo mabe me osala bango nini okabela bango mabe opimela bango mpe mabe me osala bango nini te na comprendre eza mpona kokaba na yo te eza mpona kopimela na yo te me eza likambo nini epakolami ezolengisa bango otindi yango yoka ntango yesu azalaki nanu bebe asali erode nini erode aza koluka ye po aboma ya yesu yeko bebe ya moke asali erode nini abotami na ye na ndako bameme na fami mpe ya pauvre ezalaki mpona kipauvre yesu te ezalaki mpona kimwana meme te kasi erode azobanga ye epakolami ezolengisa bango bazolenga bazobanga epakolami ezolengisa bango bazobanga nini epakolami ezolengisa bango bazolenga bazobanga epakolami ezolengisa bango bazobanga nini epakolami ezolengisa bango moto ayebi ke epakolami ezolengisa bango abeta milolo makasi leka nalingi na ya rose nalingi na ya nazoya yoka tobotama dise na libota nga moko mwana ya suka bayaya bakomi kosalela nga likunya obiso bayaya ya liboso nanu tozwi libala te me yeleki kaka ya suka basi bakangeli ye lopango mpona nini te eza mpona kimwana liboso te eza mpona kimwana suka te me eza likambo nini epakolami ezolengisa bango nalingi na ya obiso tokota lwanda kala nanu tosombi ata velo te me ye aye kaka se lelo merci alingi asomba lopango tika tonika ye ata mbasu eza mpona kozala muzombo te eza mpona kokota kala na lwanda te me eza likambo nini epakolami ezolengisa bango nalingi na ya obiso tobanda mosala oyo kala ndenge nini tomati promotion te me ye aye kaka se lelo basi bapesi ye promotion na mosala te eza mpona mayele na yo te eza mpona koyeba na yo te me eza likambo nini epakolami ezolengisa bango bazolenga
alongi saule akweyiseli ye goliate saule aza koluka lisusu davide po aboma ye o eza mpo na sukse ya davide te eza mpo na banzembo bayembaki te o kasi azomona na mosika oyebi azalaki kobanga ye ebakolami ezolengisa ye papa josue yakana le bana nzambe pambula yo batobikila mokili mitema likundu batobikila mokili mitema babe oto asali babanilio babwakela ye masoe mazobanga nine ezali kamwe pakola mazolaga nine yoka sikona zoya naya yoka bango bazala misala minene batonda mpe na bato ebele me baza kobundisa yo obandi na yo mosala sika osali bango nini te bazoyoka nde molunge nazoya bazobanga ebakolami ezolengisa bango bazolenga zine ebakolami ezolengisa bango. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. To pesi frère Nabiso Daniel Sosola Mbote. Nanzimbo wana bazo banganini, bozo banganini. Pourquoi vous avez peur de moi? Alors nous avons quelques communiqués dans le Pessawa. Sous le haut patronage de son président Thierry Mossene pour Étoile Montante, la Ligue des jeunes de la CCI organise un meeting politique de soutien au président Joseph Kabila et d'installation de ses responsables communaux et provinciaux. C'est samedi 21 novembre à partir de 8h déjà. Baza déjà kuna l'IMK na Kasavubu. Invité l'initiateur de la CCI, son Excellence la mère Mende, la réserve élue de la République, le président Aubin Minako, Maya Sika, les respectables Harry Mova et autres. Wana réunion Oyo Bazo Sala Siko déjà, Isatina pourquoi? Porte déjà qui ouverte à partir à 8h. Na bana Oyo Bajen Oyo la jeunesse objectif Kabila au-delà de 2016 ou rien. Wana eza organisation na bango. La jeunesse objectif Kabila au-delà de 2016 ou rien. Bazo Sala Siko eza déjà na mondia ba image eza déjà show next Saturday Boromo nango. Na sepela na kabiliste Oyo vraiment Hollande Mafuta. A combien le mot très important awa alobi l'attention et l'expectation observés ne sont pas liés aux frais académiques. Et je le remarque très bien sur Botalango, Bokoti na les amis de Welcome TV, Boromona Yango. Et puis, il le remarque sur sa lobby, vraiment, c'est la loi référendum. Selon il y a des explications sur la loi référendaire. Une loi référendaire est une loi qui est adoptée après l'approbation d'un projet de loi soumis au peuple par voie de référendum. La loi référendaire est l'une des formes que peut prendre la démocratie directe, puisqu'elle permet aux citoyens d'exprimer directement leur volonté au pouvoir exécutif. La RD Congo, le référendum seul peut modifier l'article 220 de la Constitution pour un nouveau mandat du chef de l'État Joseph Kabila Kabange Raïs. C'était notre frère Hollande Mafuta. Je te salue là où tu es. Adosala Moussala Kitoko. Alors, on a fait des commerciaux Bazalaki Nabiso le vendredi passé na Wembley. En tout cas, meeting et les Kitoko. Bandeko Bayaki vraiment na pesi bino penanzambe vraiment pambola bino parce que après on a toso là qui sur voyage na biso netoke na kin biso oyo to représenter les amis de Jeannette Kabila nzambe vraiment pambola bino bato Bayaki vraiment na pesi bino vraiment merci et puis le moko touchaki ngai premier ministre ya Inde pokuna bango bazana président bazana premier ministre azana quoi président de la République
ayaki na kati ya Wembley tozalaki plus de 60 000 personnes. Donc toza plus que communauté congolaise bavanda na kati ya Angleterre awa o bazalaki kuna. Donc tozalaki plus de 60 000 personnes et puis Premier ministre David Cameron bazalaki amonaki ndenge stade ya Wembley etondaki ezalaki vraiment full. Donc bendie baza vraiment na bolingo et puis ezalaki kaka te ko fungola ka porte bo mutu nyonso takota non ezalaki sous invitation opesi kombo na yo ba checker kombo na yo na high commission batala soki réellement oza crédible pour na okota na kati na stade bon siko malgré bongo tozalaki plus de 60 000 personnes tala siko bato ko bazali na libanda so ezali sous plein le vendredi 13 novembre tozalaki kuna meeting na ye apesi meeting na ye abandi nanu kotanga pendant 15 minutes atangi message na anglais oyo bakomaki wana message mo kitoko apesi bato nyonso bayokaki et après a parlé pendant 2 heures de temps na munoko ya mboka na bango asololi na communauté nyonso bazalaki na munoko ya mboka na bango pas d'interprète donc bato bazo supporter bato bazo beta maboko tala ndenge force ya mboka ezalaka force ya mboka ezalaka tant bato bazana bomoko bazana bolingo et bazana bolingo bazana bomoko bango nyonso bazo soutenir premier ministre na bango ezalaki makambo te ko mobulu ezala rien plus de 60 000 personnes bien aimées na zoyeb sabino tozali na kati ya Wembley to tondi alors nzamba sali biso gato vandi pembe tozo pesa donc tala ezala ba makambo susu ezaka ngolo ya nzambe soki mutu asala likamne omoni yango er moko vie privée ya mutu il faut ko respectera yango pour vie privée na ngai j'ai choisi de supporter le gouvernement j'ai choisi de supporter notre chef de l'état Joseph Kabila et ça vie privée na nga donc vie privée na ngai il faut koyeba ko respecter yango pour ba vie privée na bino pe bazo respecter yango tozalaki na bino awa bamusu bazalaki awa bazo combattre soki ndenge nini mais lelo ndenge nazolo babino bazana kati na Kisasa na hôtel ya na kini kuna hôtel du Fleuve bavandi kuna très bien mais awa bavandaka basalaka semblant soki basalaka nini nakotanga kuba kombo wana te mais baza très bien na kini bavandi na yebte so bazoluka nini tango bavandi kuna na kini bazo représenter bino o boza sous l'ignorance bozoye bate bato na bino musu bovanda na bango baza déjà na kini bavandi bien bazo supporter idéologie nyonso te ezoleka na Kisasa baza 100% na dialogue makambo tu bavandi na bango kitoko soka ye awa azokosa bino alors bino sikoyo nenga nazoyebisa bino awa plateforme oyo eza mpona mutu nyonso tu alors il faut bato lokola neti bakamere il faut basambelaka mpona ntina na ngai parce que na ntango ya kala bazalaka kuna donc tozozonga na continuer message oyo nazoloba awa tolanda nanu discours oyo chef d'état pesaki boyoka nanu malobo oyo alobaki bongo nsima na kozongela bino. Okay, see you after the break. Les ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Je les exhorte tout autant à appuyer comme ici l'Office national d'identification de la population. Les résultats du travail de ce service public étant nécessaires pour la bonne fin du processus électoral. Cela dit, comment clore Congo et son président acceptent des conseils et suggestions, mais pas des injonctions. Suivez cet extrait du président de la République. Toutes les élections prévues par le loi de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Ensuite, il est du devoir de l'Assemblée nationale et du Sénat de doter la CENI de lois dont il a besoin pour mieux programmer les différentes échéances électorales. J'invite pour sa part le gouvernement à mobiliser et à mettre à la disposition de la CENI les ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Je les exhorte tout autant à appuyer comme ici l'Office national d'identification de la population. Les résultats du travail de ce service public étant nécessaires pour la bonne fin du processus électoral. Cela dit,
Cela dit, comment clore ce chapitre sans évoquer l'effervescence qui, depuis un peu plus d'un an, agite une partie aussi bien de la classe politique congolaise que de la communauté internationale à propos du processus électoral. Aux acteurs politiques congolais, de quelque bord qu'ils soient, on peut contester le moment choisi ou les argumenter de notre. Mais non leur droit de susciter ou d'entretenir le débat sur les questions d'intérêt national. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'autorisation dans ce débat de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles. Il en va de même de la tendance fort remarquée de certains compatriotes d'en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différends entre Congolais. Comme si, dans ce pays, nous n'avions pas collectivement assez de sagesse et de maturité pour le faire nous-mêmes. Ce comportement des uns et des autres est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Et quand bien même une telle crise surviendrait, nous avons dans ce pays une tradition de dialogue qui en permettrait la gestion. Ma main a toujours été et reste tendre de nos partenaires. Et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Autre point abordé, c'est un rapport gouvernemental. Alors, welcome back, Nakata Welcome TV. Bolandi discours o nasi pena bato pena balande on andinga motema boboto bayoki malobo e bimi wana. Donc alors on dit dans le baki dernièrement dit dans le bique batloka bato faut pas bombe de la rapport na tina na biso sera vendre avant là à prier pour na passer bienvenue parce que na kala vraiment zala ki pena ba mona bato ya soki INC parti ne INC wana basala penda réunion na bango na kati Angleterre basali pe réunion calme ba filmer bango et l'équipe sur internet hein donc na kala coup ba ko se rassembler bongo kututé mais so grâce au point ngai lelo bazo sala réunion na bango calme ba bimo ndenge ba adversaire alors vous n'êtes pas des adversaires so vous avez adversaire à solo tatami zaliawa boya vraiment awa na bata UNC awa ba ko poser bino pena ba question ya bien kitoko na ba journaliste na biso donc ba poser bino ba question pena bien pour na relaxer pena que non démocratie ça la démocratie so bozo kima awa c'est mon ratindelinga texte mais ça bi papa bazo kima parce que et pas kolami zali comme pas kolami parce que tant on a déjà bino nazo mona que non bozo na bino ba comédien bozo na bino ba ventrier moyen bo vendre na tatami awa exactement parce que vous faites la comédie de ce bozo la pena comédie té bozo pena vrai ba opposant en solo bozo pena vrai bateau bozo ça la pena que opposition ya ndenga bien bokoleka na ba chaîne nyonso tout tous les journalistes a bien qualifié, va reposer une question bien, bozo kima, parce que boza boposa alors kala bobana o yago le kakawa, bozo bon de la na Alex Sabine moi je faisais passer tout le monde, na ebi mutu na bino ya finance nani pasteur Vibudulu, ye azanani boche nani na monaki na nini komike azala ministre ya finance na parti na bino ya INC na ministre de finance na bino aleka bien na stipotaye bien avant d'être sala masolone bien lo baka bien et là on a félicité parce que bino bolo baka na bino bi bo finga raté mais so pena boza ba opposé un solo il faut boler na ba chaîne union surtout bozo leka
Bah, journaliste la biso bazo tout na bino ba question normalement. Alors gloire soit rendue à l'Éternel parce que awa ba pekisi mututé parce que comme on dirait que non ba lingi ba musuba le kate non mutu toi ko leka nalanda ki banko bandako le banko bandako le ba que non omoni r mo photo ça ba mix c'est bien mais bozo yate bozo banga et pakolami parce que le quoi bozo va ventrer comme j'avais dit ndenge tozo lo ba awa boleka na internet bo chama kelele mais bozo na kin bozo supporter dialogue mais tanga na ba na supporter dialogue na zo bango clair mais bino bozo ça on dirait ah bozo supporter on te boke na kin bozo supporter donc bozo tourner na rond point et le ministre mo ka bi bozo rond point donc bozo rond point quand dans les vides alors bozo mona ba indien bazo progresser donc bah, ça les meeting na kata Wembley avec donc invitation il faut ça la bien contrôler mais plus de 60 000 personnes bah qui na kata Wembley que les communauté congolaise baza na kata Angleterre bata bongo basaka na bango te soko saka na bango ndenge zaka mikolo yo kutu ba mindele baza na kanda ya kosakana te moins de troubles ba ko considérer bino lokola banal ba terroriste. Donc, moins de troubles, bobimi ba terroriste pendant qu'il toko parce que vie privée à mutu, il faut qu'on respecte en gros. Vie privée na ngai na sepeli na zalanga na ka oyo. Eza vie privée na nga. Eza makam na bino te que non te mutu na taza na ndenge na. Alors nazo tanga moi le mot rapide parce que génération kabiliste dans de ba génération oyo ndezo ya yango nde simbi Congo ego simba Congo pona te ebele génération kabiliste. Na tala ndenge Miguel Nehemi Kiams a commis awa aza kabiliste pe lokola ngai a commis boye génération Kabila biso tout na kati ya génération wana génération conscience pour la victoire du peuple, génération consciente des enjeux du monde, génération consciente de ses responsabilités historiques. Dans le cadre de la rédémination des bases du parti et de la restauration de son identité, le professeur Arimo Vasakani, secrétaire général du parti, conscient de la prédominance démographique des jeunes au sein du PPRD, n'avait face aux enjeux du moment pas d'autre choix que de réarmer idéologiquement ces jeunes en organisant un séminaire de formation idéologique de sa Ligue des jeunes dénommée 3 journées glorieuses de la Ligue des jeunes, qui aboutira certainement à la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante de cette Ligue. Cette jeunesse glorieuse aujourd'hui, jadis, un objet de manipulation politique, inconscience de sa place irréplaçable dans la lutte politique et ignorante de ses responsabilités, ces attitudes obscurantistes viennent d'être coupées par la prise de conscience qu'a initié le professeur Arimova, qui veut faire de sa jeunesse un vrai fleuron de la vie politique du pays. La jeunesse, l'âge du possible. Nous sommes privilégiés d'appartenir à un pays où, quand il s'agit de défendre la nation, c'est la jeunesse qui fait la chronique et prend les bâtons de commandement. Traditionnellement, la jeunesse congolaise est une jeunesse ardente, veillante et dynamique qui ne résigne pas, qui ne trahit jamais sa culture, écrit elle-même sa propre histoire. Dans des périodes les plus sombres de notre histoire, la jeunesse congolaise, dans sa nature avant-gardiste, a toutes montré la voie à la nation par son courage et sa ténacité inébranlable au changement. Les prouesses historiques de la génération d'avant façonnent à chaque minute la ligne de conduite de la génération actuelle et de toutes nos générations futures. La génération Kabila, c'est cette jeunesse-là, la génération du possible, la génération du courage, la génération de l'évasion, la jeunesse nationaliste, la jeunesse républicaine et démocrate, la jeunesse attachée à ses valeurs ancestrales et consciente de ses responsabilités historiques. Face aux enjeux de l'heure, la génération Kabila restera viralement attachée à sa nature révolutionnaire pour sauvegarder sa dignité patriotique, lâchement l'impérialiste qu'ont combattu nos ancêtres Kipa Vita, Kimbangu, Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous les combattrons et il ne fera jamais vaciller la vision d'un Congo grand, prospère et émergent que nous avons.
La génération Kabila tire son origine doctrine dans la révision du 19 mai 1997, révolution qui nous a redonné envie d'être Congolais, qui a restauré la République et des institutions démocratiques, qui modernise notre pays, révolution qui nous a créé la croissance économique et enfin la révolution qui a écrite et continue d'écrire l'histoire du Congo. Nous sommes les enfants de cette révolution du 17 mai 1997 et nous la sauvegardons jusqu'aux dernières gouttes de nos sangs parce que c'est grâce à elle que nous avons aujourd'hui la maîtrise de notre destin. Premier article, la génération consciente. La génération Kabila est une jeunesse qui comprend la quintessence de sa place dans la lutte qui est la nôtre, dont elle occupe une place de choix et même irréplaçable. La prise de conscience de cette jeunesse veut dire qu'elle a décidé de divorcer avec les habitudes et les façons de faire du passé. C'est une génération qui ne laissera personne fixer les limites à ses ambitions et ses projets. Elle a la maîtrise de son destin et elle écrira seule sa propre histoire. Deuxième point, pour la victoire du peuple, la génération Kabila est une jeunesse démocratique, républicaine et nationaliste qui sait qu'en démocratie, c'est la volonté du peuple qui triomphe et prime surtout. Même sur la force des textes constitutionnels, cette jeunesse tire ses origines politiques dans un passé nationaliste, patriotique et démocratique. Son histoire dénote des valeurs républicaines et qu'elle vit et prône chaque jour. C'est pourquoi sa victoire proviendra de ses entrailles. Elle est le peuple, cette génération. Elle a un ancrage populiste et indicible au sein de la démographie congolaise actuelle. Voilà pourquoi, quelle que soit la tension de l'ingérence politique extérieure, la génération Kabila vaincra car le Congo l'appartient. La population congolaise actuelle a une prédominance jeune et cette jeunesse est en majorité de la génération Kabila dont notre victoire sera démocratique. Troisième des points, génération conscience des enjeux du monde. L'humanité actuelle vit une mondialisation impérialiste plus vigilante que cela qu'a vécu nos ancêtres. Nous avons pris de l'âge, nous sommes assez matures et nous savons scrupuleusement ce que veulent nos ingérents traditionnels, de donner des leçons de morale mal intentionnées, mais finissent ces habitudes et ces façons de faire du XXe siècle. Fini la colonisation, fini l'ingérence, nous avons écrit nous-mêmes notre histoire. Nous avons celle devant notre conscience bâtir l'avenir de notre pays comme l'ont fait nos ancêtres. Nous avions une identité à préserver et surtout à consolider. La génération Kabila se battra jusqu'à sa dernière goutte de sang pour sauvegarder les acquis de la révolution du 17 mai où nos frères et sœurs ont péri pour une cause noble. Ce sang sera encore et toujours honoré. Personne ne nous imposera sa volonté. Et je répète, personne ne nous imposera sa volonté. La génération Kabila ne cédera jamais. Et je répète, la génération Kabila ne cédera jamais. Quatrième des points, génération conscience de ses responsabilités historiques. Descendante de Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent